Papa ofandi na lola nakabeli yo bomo inanga tokola fololo soki osepeli na libonza na ngai soki oli yosalela moluli yoka losambo ntango kopesanga bozwi ata otomboli ngai yo nasengi ozala na ngelomo tokoma ntina suka motema ekomi kopeta balingi bakabola na yo nakokoka te nalingaka yo pe Yesu nalingaka yo Yesu apui na ngai yo sekirite libota apui na ngai yo balobi bima na eklesia na mayele yoza nango okoki koshome te baninga boncourage ngai yo balingi bakabola nga na yo nakokoka te nalingaka yo apui na ngai yo yo Yesu nalingaka yo qualité. Soko yebi kolinga qualité, en tout cas faut le cas Olga Mokonzi Yakabelo. Bisous. Bandeko, ninga olobezate. Parce que ceux qui ont déjà la place dans moko. La qualité fait la différence. Pourtant la qualité soko double grand garantie à vie. Pas double grand union sans la sabine et ça garantie à vie. India Air toujours. India Air number one. Bandeko. Botal la suki. Botal la suki. Bon et ton seli. Hein? Et ton seli. Suki yo eza kitoko moko. Bandeko. Hein? Si on a posé la bataille, on sous toujours pour le banana. Donc là, bataille est disponible de 12 à 28 pouces. Bandeko, qualité écoute toujours bon. Qualité est bon. Qualité est la bon. Qualité égale bon. Parce que souvent, Bandeko, on va toujours, maman gagne la qualité, mais on va pas qualité égale bon. Tant on a qualité, il faut dépenser. Bisous. Allez, moi c'est Kitoko. C'est Kitoko, cadê o nome?
Le 8 février, Kakaboy. Samedi, le 8 février, Kakaboy. La Louise. Boya, belé, bon, ça jamais déçu. Bon, pas ma soukabe. Boya, vraiment, belé, le 8 février, de 10h à 14h, la Louise. La porte de Louise. Moi, c'est Kitoko. Kabelo. Allez, moi, c'est Kitoko. nayebisi bino bandeko le goût de ça nyoko sika ezoya konga mona kiti na terre ebotala suki nde suki eza kitoko moko double grande air oyo eza double grande air bandeko bobenga mbangu donc taille disponible de 18 à 28 pouces de 18 à 28 pouces double grande air bandeko botala suki ete eza kitoko bota suki ndenge eza kitoko non donc rendez-vous ezaka moko le 8 février samedi le 8 février de 10h à 20h bandeko de 10h à 20h na Louise na porte Louise okoki komatisa mpe mwa ndambo boye donc soki oye salon tobongisa yango bien oza na besoin ya koboucle te baboucle eza original donc so osokoli yango ezomi nango oza na besoin ya koboucle en tout cas eza kitoko mo suki oyo non le goût de ça bandeko mingi ya koloba eza te parce que suki ezoloba déjà na place nanga moko ndeka nalobaka la qualité fait la différence botalelanga qualité ya suki oyo double grande air garantie à vie bandeko ba double grande nyonso azolakisa bino eza garantie à vie India Air toujours India Air number 1 bandeko botalelanga suki bongo etondiseli suki oyo eza kitoko moko bandeko soza na posa ya bataille mosusu okoki toujours koloba nanga donc là bataille oza disponible de 12 à 28 pouces bandeko qualité ekutaka toujours mbongo qualité ezaka mbongo qualité elakisaka mbongo qualité égale mbongo parce que suivant bandeko bolobaka toujours mama oganga alingi qualité mais bolingaka kobimisa te qualité égale mbongo ntango olingi qualité il faut oyeba mpe kobimisa faut oyeba mpe kodepense bisous bandeko periki oyo double grande air mikolo tozaka ba double grande air bolembanga te mikolo ka ba double grande air bolingaka qualité ti voilà mama olingaka qualité ngaka qualité voilà nazoyela bino mpenza qualité oyo sikoyo bandeko periki oyo eza très facile à porter très facile et très rapide periki okolata yango na feti na mosala parce que lakisi te ke soki oke mosala fo ozala sali te po bandeko mingi balobaka te mosala na otielanga periki moko ya bongo te yaya même ozokeka yo yaya lokaka nde moperiki ya mokuse oyebi ke oza à l'aise olati loka periki oyo eza double grande air mais olata yango na mosala sans problème olata yango na fete sans problème olata yango partout sans problème et puis botala ndenge eza kitoko apa bibi mpe elonga mama rose ebimi na periki oyo bandeko eza 8 pouces apres na katikati yango so mwa moke po ebiba ndenge ebimi boye très facile à porter nde na uti oloba olati manteau na yo sans problème okolata écharpe na yo sans problème surtout nde toza na hiver boye bandeko même so oke Afrique Congo Angola partout okende ndeko mwasi oza na besoin ya perike Dubai kutu koloba te parce que Dubai moto ezalaka makasi donc bandeko perike bozanga yango te eza mpe cher mingi te eza qualité moko oh là là le goût de ça mikolo oyo tobakisi lisu qualité la qualité fait la différence quand on est dans le bar la qualité fait la différence bandeko en tout cas chez Olga Kabel vous n'allez jamais et jamais déçu dans ça on va prendre cette sabino bisous bandeko suki eza kitoko moko oh non non qualité ça qualité muta ko sabino te qualité ça qualité ndeko mwasi oyebi so la type perruque suki eloko kaka lamba nyonso ya qualité oza besoin oloba lobebele te même na boye mutu so atali oka boye directement oyebaki oyo qualité donc tolobaka toujours que la qualité fait la différence tant que la qualité fait la différence c'est ça te ke mpona kosepelisaka monoko non réellement la qualité fait la différence parce que différence yango okuta yango wapi kaka chez Olga Mokonzi Kabelo na baperiki kaka chez Olga Mokonzi Kabelo nulle part ailleurs boya mbangu le 8 de 10h à 20h
Tozawana, na porte de Louise, numéro 245, na Bruxelles, Bandeko. Très facile à trouver. Ceux qui ont monité, ont trouvé, au Bengibiso, na plus 32, 468, 34, 99, 21. Na bandeli plus 32, 468, 34, 99, 21. Tozana papa biso juste prof la magique. Tozana maman biso Bénédicte. Pour le maquillage, manzaka, nion se tali beauté. Ndeko moi si ya. En tout cas, bozala jamais, jamais et jamais déçu. Oh là là, le goût de sa perruque. Bon, tant on l'a ta manteau, t'es sharp, sans problème, très facile à porter, très rapide. Very easy, very light. Et là-bas en anglais, very light. Oh, I like it this wig. I like it. I like it. I like it. Ouh, le goût de ça.